balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glodia Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what another boss là. Nakati bato belé wana bamona moi 6 personnes babimi moi 6 personnes qui babimi kocho. Et ça
kate asangisi bino po eloko moko bozoya liboso wana boya kaka po après koleka nango asalela biso loko ekotikala ta ye aza te tobeta masolo na ye nde tobeta masolo mama sisele. Merci. Bakisi yango mikolo ebele basala rako biso mpe tosala. Merci beaucoup. Juste comment mieux la mon livre. Excusez. Un mot na liwa ekomeli biso vela biso mundanga ndanga tiraki biso lelo toyeko bimisa ye na nzota mani loyebisa ye nini eoloba nini na bandeko baotala biso plutôt j'allais dire molimo na ye mpe manakimia toza na morgue namoni babiloko bapebe ekolobake bazolela ye mema ntango yango eza mal organisé ce que je peux dire un peu ça yango oyo namoni mpe présence ya président na dio esobe de londres bato beko baza te bayeba eza liwo ezwaka bato nyonso molimo ndekende opema kaka na kimia. Voilà. Bandeko bazolela bakomede bazolela mingi mpona kokende kokunda ndeko na bango na nécropole bazozo espace te okoki koloba nini mpona likambo wana est ce que mundanga bakoki azomérite kozala na cimetière ya kitambo mpona yo. La charité bien organisée commence par soi-même. Les artistes comédiens baza ebele ceux qui bango bazali na volonté d'abord bamisi pa mutu $100 sa banga kunde na nécropole tu vois lelo bakoki kunde na kitambo après 4 mois 5 mois bomona bino suye te maintenant 10 mois lelo oni voilà. Mais tant on va y a pas André Kimbuta gouverneur mboka na biso ko apesa bango espace ba kuna ndeko na bango et ça que non ndenge nini et puis il ko ba démarche ya première ya na ministre de culture et art na bango bana ministre na bango ya culture et art parce que c'est ministre na bango pesa ministre boko bazana matanga ministre na bango ya culture et art o akipa makamba comédien ba artiste ko ba artiste non le ministre na bango ko mapandre Kimbuta je sais pas ngesa la bien makasi faut un peu lelo matanga ko bango bazwa kaka mayele ça en plus les gens de l'Antonio on va lelo bero ko la pebiso lelo bero ko la pebiso lelo ba journaliste mais to le ministre na biso culture et art le ministre na biso ya communication ça va faire du bien et ici madame tu vois que le ministre na bango ya culture et art ministre bango na kosala bango démarche pas que ne pendre que muta pombongo bi mapesa bango na sika le fele mapesa bango libula mso fele parce que mundanga ndanga asali mingi na kati ya république bokati du Congo groupe Nzoi groupe Salongo groupe Sans Souci le loi que moi valeur wana kwa pesa yango avant mona mukete o kubaye ba manager ku fa le roi mukolo baleli masirika le roi mukolo bongo ye ku mukolo asali mingi considération wana ça fait du bien ngapo na ngama tanga na bango c'est vraiment mal organisé quoi. Dans mes productions, j'ai eu à utiliser. Na utilisé qui est dans beaucoup de production et puis c'est un homme que j'ai beaucoup de respect. Mutema B, nous sommes Beli, abandonné. Je monsieur Jean Moulaï, tu as Ivipan, tu as quelque chose où tu as Kipona, pour se rendre. Tu as la côte, tu as Ivipan. Et puis voilà, alors, avec la coma, la mouki, quand tu as mis Yves, Nabi Mundanga a sauté. 2 jours mingi. Je l'ai dit, le sanguin on a Koufi, Abenga to Komiona, Cheko, hein, pour les autres bombes de l'autre. Cheko a Bengi, comédien.
abengi ata comédie mon côté awa yaki Sanzola je crois ya Sanzola zalaki na bon ya pas partenaire ngai ya zalaki musique je connais action mo boye à part yende ali vient na soko ya nde souvent na critiquer boye bi image moko de ya Madilu soit disant que na l'accent Madilu na kale son en tout cas ndanga na konda ki makasi ngabi non le temps bazo sur image boye vraiment ba ko finga ngai nde na sengi famille na ke mbangu na mama ye muna loué corbillard o je ba bibi abedis pour ka corbillard na o tuna ba corbillard ngo tuna corbillard combien de mama ye muti kitambo combien bari mita 50 autres loué corbillard nde tu ki ko même na hôpital kitambo tu ki na bino wa ba ki mona ki ba futa infranté azala ki ata infranté la ki ata infranté ba futité ngana sai de château ko tine na mama ye famille pe bakimi ngai pam ta moni esali poto nde siko bazongeli ngai ta bazongeli ngai mikanda je crois mikanda nous allait avoir na mwana mikanda ki na retard nga na bundi na jui ça disons na jui lever du corps gratuit siko ta comme réunion batuni ça les athées nous on a le centre de la pétanque yoki que ça de réalité il y a peu chance akena speaking azubi sifiki tukoma déjà na deux salles na bengi bodo na bengi lulu na salle ya zoya déjà prêt c'est bunda à côté là pour ndande ko na biso ndeko na ngai mais façon bande ko biso zo tambusila nini musala ngo yango te siko tozana mukanda mama Olive kotika biso te mais quasiment chance mama Olive yambi ba comédien mais bango ba lobe on dirait sur les vagues point na yo quand tu to to pomelo mo côté pas les trop parce que nganga comme mama Olive mukanda là ceux qui sont des élèves de sur mama Olive et ça dit mabe nzo ta ba mama Olive ba wole makamula bango moko ngabi ndabi ndiko ba ke ba mama Olive chance fait mutu pas zali na kati ya délégation fait ya zali beaucoup na ndimo parce que mama te ba pamba te ba uza tamu quelque chose to za libulu to za pe iloko kitoko de toute façon ngana bande obunda na bengi ndende ko ngalo sanzola to bunda pa ndeko awa ya uti pa kimbuta bande ko ngai kimbuta lobini ta papa to ça va fanti na mboka oyo Baptiste congolais ndika mosengo bosa ngo sérieux tant que je dois comprendre ngote ndika mosengo bosa ngo sérieux pour ça la caisse à sonalité on ne peut pas que te répondre à politicien si masingo bana mike mundanga nanga salmi bona mboka oyo ata autorité moko te à répondre biso c'est normal à solo chaque Congo outi et pas mise à quitter des arts provincial mise à quitter des provincial les lois ça la gade c'est pour dire que les lois va rejeter bino papa poto yango moni bande ko artiste vraiment que moni ma obalo yo ba comédie ba soutenir ba ko siko soutenir ya beta kini ba na ngai
Takata. Le 30 décembre, Congo Promo, première édition, soirée de gala monene dans Congo Promo Lobike, Toya et le moto aussi de sa année 2017 na esengo, peto a cheminé to banda année 2018 na ba fleur rose, à ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre, Congo Promo, soirée de gala, Congo Promo, première édition. La possibilité et Sengo année 2017 plutôt année 2018 na Sengo to respecter l'air na biso onga na yemba onga na beta ka guider na binaka na lefilaka to kuta le 30 décembre to kuta na 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasuna, One FBR animation, Congolais, Roma, Balagé, Monato, le monde, Cadavre, Balboa, Nicaragua, Snapchat, appelé Munduka, Mabewa, Kwalizo, Kimaninsia, Simakoba, Makota, Mosabité, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, awa. Nalobaki Batunion, surtout, na système Sani. Sani awa donc Sani bino nyonso bokolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itasili Mobimba, Dense Escobar, Kimbombe, qui chapote, qui mirikiti, Nazarana Pembeni. Donc, Nazawana, Magasoun, Nazolia, Patunyo surtout, Ozala Rapper, Ozala, Oyemaka Rumba, Oyemaka Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, il y a Luga, merci Rafingu, Maman, Makaboyo Sali, Nalugane Kumbakashi, Angwana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, obeti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, buku lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, va benga ma les chances. Libabe, non. Pour namoro basala kaerere, baboti mona. Bakanisa kakozana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yelombango double mpate mantak marondo oyala badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nake yibokila nakutani na nguma medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya corona na londa nguba
Yepesinga bashaba 25 5 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donki makambo eza ko beba se Magasphones 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya est belé mikolo donc Congo promo azal akangi tasini mobimba basidi nyoso tu okulembula donc keba soki yo lingi mosinanga ngana yogi yo yaya pena moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena bakwela yo nzo plo ma nzo bango nyoso bayebi ke donc Magasphones bazalaki ke ono Magasphones abozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu, merci na Desen Skoba, mon manager Prince NG, donc na leli na leli makasi vraiment donc na leli makasi ndenge en tout cas vraiment na soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokutana mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani yaka okolembula sani merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na imoko Raf Ngindu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngindu azala donc boye belé boko mona e boko talaka Gloria ya Weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino nyos tu Banamboka, biso nyos za Banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bino nyos tu boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bien nyos tu boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela. Beta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez ezaka moko na kati ya Dallas bavoye Jo bavoye Chéri donc biso tout tokutana kati awa chevalier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngindu pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc nous le beta live ba fa de cœur ba kozala de ce scobar na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas ba dina kozala wana Angelou Central risque de situation ba Kevin venait ba kozala wana le grand rappeur bino mo ba sadir bino ba live bino donc bino tout VIP boya bino donc ba jeune bino ba la na la VIP ezali donc $100 aussi qui tient à VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana ba Eric Oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esa bien te donc la partie matezolo vena na Fofino Mokonzi masolo
bilamba donc yodi ya mamoto banini pe ça bien tala ko la petit no ba mo beta ko pe yodi ya mamoto zo beta mabanini donc kali kolona ba ni tola na ba chemin sans oublier que na yedi ko kola nduki mabe bien na to bana ba $100 belé boni na ta poche tala ni ko esa $500 na pete tala la vieux faux à la wana René ko jeune moko boale ki ba jeune belé na ta dala. Alors, tu as invité Bino Touboya. On a le pétrolier de Dallas. Jipo Kumaluta. Il vient à ma. Il y a un Kiri Naob, Nado Badio Mathieu. Badio Namiso Bavoya. Il y a Namiso Bavoya. Bango tout, on a banni Bakajeri, le baron de Dallas. Bango tout. Naba Salawana, Pinadonki. Il a dit que vous allez danger. C'est un l'Isola. La bossa niote, la ninsa, on a donc. Mutema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esala na bien banini zoto za banini to chilum banini na côté Congo promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on a été en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. C'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Tumbabanzoto, Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba, Nzokana Balaka Nanga Kodinda Tango Nyoso na Mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata love, na sema Kugata love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. MG30 wana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10 Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye Toye Kolobe la soirée Oegozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Ezabongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Baza ko organiser soirée à monene na Dallas, Texas, na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndo kida zadi ki na roya to kozalawana to bengisi bana bana ya Ika USA to bengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengisi bino boya jour wana e kozala danger so muito fandi boiseke to bongama pour te préparer les binoyo déjà jour wana boyo ka ngona kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas miss de miss de diena na nzongo boyo ka ba seben loko là batomela mwa kopo boyo ka ba et tout donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre
poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah nzamba za na biso aza pe na bino. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 oyo, et précisément la soirée des galas. Na musika et pas emoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa goût à Paris, na États-Unis, de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu, veut dire Namosika na États-Unis, veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Boncheye na batutu Torozalawana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happen in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's your boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, à Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Amatés. Donc, Kumu Pe, tout ça les photos à l'ana. Donc, les événements unis communauté mobile. Donc, ça va tout le monde. Alors, moi, ticket là, bonjour, voilà, et débat, et débat, et débat, et débat.